que koyoka Barcelone a fingi ba maman poto, oui. A fingi na ba journaliste o batakaki. Pour en général mais ngala yebi ka oloba na ngata oloba na bato yo batakaki. Ba maman poto pe wazolobela. Ngala yebi ka olobela peka bato basani ni batakaki. Eza en général te. Barcelone a dévié loi ya bata poto. Na ndenge nini? Poto so okay. Il faut comme akuno comme non esclave na bango. OK. Présence na biso ezali juste koya osenga ko remercier peuple de Dieu na mokili mobimba. Vraiment merci na bandeko nyonso oyo ba porta ofelina vida na mitema na bango. Alors na boyete ka kopesa merci moko na moko a contribuer ki pona bana oyo bazonga classe vraiment nzamba lola continuer ko pambola bino. Atuzana ofelina vida jardin d'Eden. Dès ça beto bandi pe déjà classe bandi da kotanga. Si que nzamba pambola bino bato nyonso basungaka biso bazwaka soin na biso lobi biso pe bato tokoma pe bato. L'orphelinat de Jardin d'Eden est situé sur la rue Kinzola au numéro 49 au quartier Régie des Eaux dans la commune de Kiseso. Nabesi merci na bapartenance oyo bakotala biso botika biso te bobakisa biso te. Claire de la Ligne, mon ami Pierrot. Ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là batoma basilati tosuki kaka na classe te donc toyeka ko rappeler na biso toza toujours kana besoin bisungi parce que bana na baza na besoin ya koza na meilleur avenir ya kotanga parce que na kati na toza na ba avocat toza na bato ndenge na ndenge ba docteur baza wana mais po ba mona oyo wana na kati na bango yo senga ka lisungi na yo nanga. Toza na ba difficulté ebele awa toza na difficulté ya mai toza na problème ya bambe kolia chaque jour bino mo boyebi soki botiki biso en tout cas moyen te bo soutenir biso makasi toza congolais olingaka bana orphelinat vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Donc lokwa nzambe asenga tobokola bango lolenge tobokolaka ya biso ya ndako bandeko nyonso bobengama kosoutenir orphelinat vida bolemba te tolemba te tosembola loboko mpona avenir ya bana oyo tikete nzambe azala na biso nyonso na kombo na Yesu Masiya. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, il est temps. La communauté congolaise. Saint-Esprit, conduire dans l'émission à l'élo parce qu'il y a des choses graves, des choses sérieuses, mesdames et messieurs. Et ça linga passi. J'ai des larmes aux yeux. Mboa sur mboa, pitbull à kangia bendi à kenango. Et ça li mutema passi aujourd'hui. Nabele li ba mama nyonso ya poto non ba mama tout ya poto bozo ba kiti bo fanda. Naomi Barcelone prend la place devant Fanda. On nous apprend aujourd'hui que Naomi Barcelone ba mama ya poto ba ke ko sala fuiti ba kendo ba ke ko kuta mwana ya Naomi Barcelone. Place Barcelone atiki mwana. Bazui mama wana il paraît place mwana wana tikali. Bakoti si maman wana na live ba saliye enregistrement pour dire que yo ceux qui ont exposé moi na wana te na yo na mobali na tozo chaibino na ba miniature mais aussi ils ont allé trop loin pour dire Barcelone aye Kinshasa na passeport congolais et puis baké sou musika balobi bakotika Barcelone te bakola kisaye. Qu'est-ce qui est caché? Nani azasi mama kambo nyonso. Et pourquoi Barcelone azo wele la mobali na nani? Pe baké musika pour dire que les gars wana jusqu'au jour d'aujourd'hui atikala kozala na mokanda to. Aza na mokanda te. Communauté congolaise. Émission est trop sensible et ça va aider beaucoup de personnes. Ezala Naomi Barcelone, ezala bandeko misusu batikali, ezala ba mama oyo boza mobiliser pour détruire la vie de Naomi Barcelone. Aujourd'hui, sa fille est en danger. Le résultat est alinine. Et je vous informe aussi
que moko na biso o akufaki na kombo ya Flore Makinisi, que son âme repose en paix. Le lonzo na ye ezobima. Tozo ki ne kotika ye na cimetière ya Gombe. Nous sommes là, on va l'accompagner. Je serai avec Maman Sarah dans l'émission Oyo, une façon, il y a comme ça l'analyse ensemble. Mais ma Kambozali est belé. Nous allons commencer au début. Type place autocomi, la communauté bazo kolinganine. Pourquoi aujourd'hui la communauté congolaise bazali mobiliser ceux qui zaka pour na ko nuire mutu, pour na ko détruire, pour na ko boma, pour na ko sala mutu mabe, ba koma ka mutu moko. Mais pendant ceux qui nazo landa ba dire ya Barcelone, elle ne s'adresse pas na ba maman nyonso ya poto, mais elle s'adressait à un groupe de gens au baza ba détracteurs, ya ba comédien obino nyonso boyebi. Vous allez suivre ça ici avec Maman Saratola. Un grand merci à vous, Papa Jean-Pascal Leka. Saratola, Papa Jean-Pascal Leka. Abengakio? Papa Jean-Pascal Leka. Abengiote. En tout cas, Papa va vous appeler. Ton numéro déjà Zali na cabinet. Azali, le numéro ya Yambo, ya communauté congolaise, Nyon sur Bafanda Kana Liège, mon papa. Mobile, il y a Maman Bijou Nketani. Donc, déjà, numéro nayo. Zela, s'il te plaît. Non, ça n'a dédicace. On s'est inventé. On s'est inventé. Et là, c'est Nikeyom, to sengele linga babenganga. Non, mais ceux qui bossent à lobby et sengaka fo et ça les mabongo. Donc, déjà. Papa Jean-Pascal Leka, na lingi nanga makamnanga et les kananzela t'a dit pardon. Pardon pour et aux amabe, bo surtout qui ka bo moni boye live. Ole na chata di na miniature na katika patio na chena miniature unte ngana ocho elongo na miniature te na katika po batuto ba mona ka patio yo na chena miniature mabe zalate Maman Bijou Ketani Papa Jean-Pascal Leka calme mi voilà non calme t'as dit calme me is here. My number phone is here. My PayPal is here. I give him. No parling. I give no parling. No parling. No giving. Retirada. No giving. Fasting, eh? I fasting. Yes. Retirada. My phone is here. Your number phone. My number phone is here, my Cash App is here, my PayPal is here, my Zelle is here. No calling is Tadi. No dislike. Tadi is Muyibi money. Is care dire. Hein? Is care dire. No care. Oui, cœur no dire. Care, no. No cœur. Voilà. Merci à vous, Maman Deborah Lubanda, Kilo Amera Calgary. Un grand merci à vous, Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavakala Nzinga. Nous avons perdu notre mémé depuis Belgique, Papa. Nayebi qui est déjà Ozo, qui est déjà Belgique. Maman, que son âme repose en paix. Un grand merci à Maman Émilie Setimaïnga, moi aussi Nzambé. Bertin Konde, l'infirmier clinicien depuis Montréal, au Canada. Et puis j'étais avec une dame qui s'appelle Katez. Katez est une grande dame, il y a Mboko, il y a Congo. Maman Thérèse, Katez, Alouba qui sont na Maman Sarah na Pesayo, Mbote. Katez, elle est là. Donc, moi, des jours, on dit au côté de l'Oasika. Katez. Ah, mais Katez, Denan. Voilà. S'il te plaît, Obi na linga biloko te. Akobenga wana ba vantano pampa mana linga ngote. Katez Denan. C'est une personne. Personne de qui? Oyo balinga ka kutu te comme talaka ka kombo na yemo bimba alinga te batanga lobi Katez. Donc Katez alobi weza code. So betika Katez ba yanga kande ba oyeba. Mais ba ka pembeni moi sécurité moi nini ba comprendre te Katez. Voilà, Maman Katez, en tout cas, que le bon Dieu vous bénisse. Avec votre fille, avec papa, en tout cas, merci beaucoup pour nos messages conseils, Nabino. En tout cas, ça, vous sentez-moi sourire dans les lèvres. Bertin Konde, l'infirmier clinicien depuis Montréal, au Canada, en tout cas. Mais tu as dit que tu célibataire. Maman Émilie Setimaïnga, moi, ben, non, mais il y a qui l'année prochaine à Ibaling. Papa, pesa papier. Aïbaling, l'année prochaine. Je veux me marier l'année prochaine. Attends, je finis avec mes dédicaces. Maman. Janvier, hein? Papa. Nasilisa. Nandimi, mais 2024, yango. Toi, en mois d'octobre, novembre, toi, en septembre. Toi, en novembre, pitié. Toi, en juillet. Pitié. Toi, en mars.
février, février. Je suis sur la table. Mars, avril, Auguste. Non, Auguste. Octobre. Toi, na octobre. Tout cas, na novembre, décembre. January. Voilà le bi January ou bien January. January. Voilà. Merci beaucoup à vous qui allez suivre cette émission. Président Bébé, Maman, Nathalie Nana Moussibou, Angelos Karouane, Fatou Doukonti, Makiala Kumba, Tata Pouefa Pekato, Jenny Bête Industriel, moi c'est Pembe, moi c'est Yabarange Belé. T'as dit, non, t'es comme Péric. Nazarana, moi si t'es pour nous sommer s'il te plaît, s'il te plaît. Madeleine Aketa. Non, t'es comme Péric. Vicky Mosao. Papa, ato sisi mabanga noti na suka ngana oteka ba periki ya ba papa. Mais vie na mon ici alongo di te ya ekwa ki na piscine. Comprenez mon émotion, voilà. Aurélie Mafouka bola moleke. Moi vieux Mikolo a travaillé qui jeunesse. Qui jeunesse. Ana moi c'est jeune alors il senga ba sukwa na piscine. Ba kotina vie na kati ya piscine. Ndeza la kati. Ba onanger par amour. Viens bimisa mutubwe bakol kande tikali peke pitié poupée. Voilà. Pitié. Merci. Ngape na lingi t'a dit. Sarati kangai na terre na lingi te papa na se abenganga na minute des heures du matin. Donc yeka muzo ba no loba na lingi na nga problème te. Na MC butubwa komenga la ba commentaire abi mama Sarah. Pona nini bosa sube misela papa t'a dit te la répondre nga papa t'a dit musique no dislike. No dislike. Ba benga ye de 0 RT iner yeka muto. Azoloba. Ba benga t'a dit azo harcèlement sans cesse. Donc yeka muto loba tina suka ka nga na merci papa. Vraiment yo sanga vraiment merci vraiment donc yo vraiment merci pe ma beka yo vraiment ça merci vraiment donc habiter vraiment donc yo vraiment donc yo t'as dit atika na c'est quick boum t'as dit atika yo mtozo aloba to sa émission na tali t'as dit azo maman monde ya musique wana soza na ba nerf solide te okokate ngako ma se ya kama finge ya kama menace t'as dit amute ya mukuse amutema mukuse ale na ye na tie caméra bou ale to mais t'as dit obike lelo ba jeune fille balingi mi ba une ba pink Sarah non senga élément comme ça tozonga tozo senga élément na bi omoni nde zalaka jeune fille à cause à pas présenter pas ba camarade na bota mobile nanga bota mbali nanga siko ebongaka soki les jours bala cause aka na suki monde je sois na suki bo balo na suki okoma libandi na ndaka libala omoni sikoyo lelo ba jeune fille alinga mobile pe ali bandi tadi un mois passé obi periki nazoteka ngo moins cher siko yebake ba sere belé baluka ba nowo mo kovo lokola tonto tadi moi mande fa pembe lokola didi kinwani lokola kashogi lokola ya wili musheni tadi ya wili ana pink cha pink periki nanga na ba kocha ngo bien ba kolwana e ba no changa mala l'aise na mutu e ba no swanga po nga ona mona na bazo cha na télé eza na eloko mo boye na yebsa de kwa l'action de balongola ko bazo pakola ngo nga bi mais oyo couche nyonso mutu no sentir sou bien te donc nga tena koka babi chacha te nga même attendre zalaka tout ce qui est moi ba complication même elamba on a faut côté le colo moko tina gauche moko na droite bendi boy siko ba pakolinga na suka le baniki na ça la ngoka publicité na ça ta publicité pa nao tenga déjà na mutu na nga simba te po mutu faut côté même 10 pib to la to filer na c'est gâté voilà, merci Bandeko Balandi. Nous avons une série télévisée na Kombo Yavonet qui est déjà disponible na Belle Vie Télévision. En tout cas, Yerusalem Abisika Boni Bokozwa Kimia Nabino. Allez suivre cette série, vous ne serez pas dessus. Vonet, déjà 5e épisode Ezoko Talelo na Belle Vie Télévision. Prenons d'abord l'extrait de cette série et puis on se retrouve tout justement après pour continuer avec Maman Sarah. Merci beaucoup. Maman komika mekana biloko koteka te ndeko na na boite mais yo pona nan oyo munike ozokende oteka aprende soko kende komika kuna okoteka kuna yebozala non lokwa na teka ngamona ko somba te yo pona nde ozo déjà oyo na jus lo tiamo déjà wana ngamona siko na linga te mutu ameki bwazongi c'est biloko koteka komika meke so yango te mama na kotisaka biloko te ngamo pe na ko sibla na la tona na soirée mama
Pona kasi nga naza na makambo ebila osala. Nga ota to lobi ke komeka te nga molena ke nana ndako na meka ngwa deso de nakanga ba photo mona ndi na postade. Chance po ezonga bate. Kasi yo ko bangela ngai te. Pona oyo. Desi basaki ba osenga ba complet. Mobile na kenga osoma biloko na solde. Po so ya somi pena na solde te desi o ba client ba déclaraki. Mama, mama nalinga biloko bati sona oteka biloko. So moni ke eza biloko sa dotiki. Oka eza yo moko te moto ya koza biloko. Bayaka ebele na yebi. Po na moni yo za ba langage mabe. So mbana nga sima biloko na solde pourquoi zo ya kozonga kasi. To bandino lelo. Te. O ba ko déplacer ba déclarer ba client. So ba déclarer so c'est que yo so bato bazaka na ona mbongo te. Neti biloko qualité boy vraiment. Yo ba solde ndene. Chine no bino bolinga ka entrer. Ba ko linga ba complet. Desi oni mobile ba chero yo. Biloko ya tête oreiller. Bonjour. Bonjour, vous êtes bonne. Oui, ça va. Bon d'accord, maman, vous ça va. Ça va bien? Oui, ça va bien, maman. On a bien opé. Ça va. Maman, où est-ce que tu es 39? C'est quoi? Faut si ça peut y pas y aller vous habiller. Non, et qui n'est bien? Oui, et qui est très bien. Bah, c'était non ma casse. Il y a tes cas. Vraiment très bien. Pardon? Maman, il y a une comparer à la batterie. Il faut pas comparer la batterie. Na sala mbongo. Hein? Ye ya tes cas. Bonne coach là ni beaucoup. Pour ba ko yana. Non, je suis sous et tikaraki. Ah, comment tu me connais? Non, je vais maman yote kabila, yote kababa ni. Maman. Ayelinga, atekaka. Vous n'êtes pas besoin ni. Non, besoin parce que yo côté ka changer. Tanti les problème ni. Complément ko zaki eza na sac. Mama tika non, tika. Na mama na njoto makasi na mutu azala ni. Faut pas linga na bimisa ba vérité. Maman, vous ko sa mama be. Yo sanga mama be. Tu me souviens de faire ça mon tuté. Oh. Moi tu n'as pas mama connaît yo ko lettre client akanga client ata sandal ata lacé. Ozo so eloko te bima. Mama lindi sanga. Te ozo so eloko te bima. Ya na mbongo yo kaka oluba kaka ebele biloko kenda so kena biloko ezonga so kena biloko ezonga. Ozo so eloko te. Te ozo so eloko te. Mama limbi sanga. Pour ko déplacer ba langage boy ko. Asa lioni. E bongo défaut ezali. Non. Asortu makasi mama na lobi pension c'est handicapé mais ozo sala musala mo ya makasi. Yo biko yo problématique hein. Bino bolingandi ba le bila problématique yo pense ne bato banasi bato oyo pesa ka biloko ke na soin ça bango soka soka kasi na soin ça poso to pesa ni 2 semaines ko quitter là no 3 semaines faut na finger out. Voilà, de retour sur ce plateau mesdames et messieurs, ezali extrait à série Nabino Vonet au Lelo 5e épisode des Okota na Belle Vie Télévision. Allez suivre ça et vous ne serez pas dessus. Elle s'appelle maman Sarah Tola ya maman. Série wana ngamo na lingi na ngata otala ngote. Teaser na ngokaka. Lokana zala awa tanga obeta témoignage na ye na koka ngo déjà te ke kotala ngo na koka te mais boye baka na muto aza na malformation na muto aza normal na muto akufa misu ndundu muto on est tous des humains. Oui. Tous abatu. Nzamba ayebi pourquoi pesio mwana zangi likolo ayebi pourquoi pesio ozoyoka te ayebi pourquoi salaki o misu ekufa oyebi natala filme moko mama moko akomisa mwana na ye koka par force mama ngo aza psycho en fait a psycho penda te mais akomisa mwana na ye koka mwana na ye banda kobela mais abanda kotambola na bomwana ya koma opesa mwana na ye ba pilule bakisi ebukaka ye makolo akoka otambola te siko mama wana akomi millionnaire azwaka ba aide sociale bato bayaka kotikele bambongo bayebi kazaka na mwana atambolaka te parce que bano batambolaka te bato babotamaka na baproblème ya malformation na poto bazwaka mbongo alors mama wana a continuer kopesa mwana ba pilule pour que mwana sani atambola te et puis apesi asalisi na ba régime alimentaire oyo mwana eloko monte kopesa ye courage atele matambola alors mwana wana mukolo ba camarade na ye balesaka ye bamelisi bakoka baolesa ye babiloko ba vitamine so ake classe ameki kotia makolo boye amoni makolo asemboli ameki pe konyata boye amoni hein awon
tadi oyebi ke mwana ndenge akenda classe akenda na vélo batindikaka ye mama na ye akaotika ye siko bakamaradi baolesa ye biloko nyonso bavitamine mwana mokomso ameki makolo boye amoni ke ça va abino akitisa ngo na mbetu nzoka mwana akoma olia biloko ya vitamine so ozolia te baopesa bapilile makolo kolemba sikoyo ameki boye atie makolo amoni ke non aparalyse te ameki otelema telemi me akoki otambola te avandi abandi osala barecherche ya bapilile mama napesaka ye na internet adécouvrir importance ya bapilile wana e affaibliraka makolo moto oko otambola te sikoyo abandi oluka ye bamama apesaka ngango mpo ani apiaka yango na ntongo apiaka yango na pokwa mwana na komiso mama banga apesa ye kisi ya bwaki asanesi ameli ameli te na pokwa mpe asali bongo pendant 3 jours mama bango so azali te akoma otelema azotambola akoma otelema azotambola donc mpo na mama bango akomi ko-commercialiser mwana azala handicap po azola yango babien babénéfice mais eza na bato oyo nzambe akela bango mpenza bahandicap bahandicap ya bamillionnaire bazali Dieu seul connaît nani oyo autokufa Martin ozo comprendre donc Dieu seul sait atiki bauniversité atiki voilà donc nzambe ye moko ayebi. En tout cas, ceux qui nous ont apprécié au moins un modèle ou un ko sous-estimé était papa, maman, bandeko, bayaya, baleki, botika ko sous-estimé bandundu, bakoka, aveugle, nani, batoana tout baba et tout, baza utile na mission nzambe. Donc bota la film Vonette et ko sungape côté à mabote belé. Voilà, Mama Sarah. Mon konabiso hein tozo ki kotiki lelo na sa mabele adresse na ya sika na kombo ya Flore un mot par rapport ya akufaki lelo tozo ki obimsa nzoto na ye poto ki tika na adresse na sika. En tout cas ba condoléances toujours ba condoléances na famille biologique na ye et puis ba condoléances na ba connaissance na ye ndeko akufi esali pasi mais tokolo bate servir les sons parce que ebele tozwa na baliwa bate ebele mpe bakufa eservaka nango les sons te omonaka après matanga barando ezonga nango donc ezaka mwa semblant moko boye mpo bakunda ndeko que son âme repose en paix neti na ngambo na nga azalaki mpenza fille moko problématique te mazaki alingaki lisanga azalaki mwa komemama na kaka na loyenge mais loyenge c'est pas sa nature nzambe mutazwi ayebi pourquoi azwi ye pasi kaka na mwana oyo atiki ya moke et puis na mama na ye donc bato ba bonne volonté oyo bakobandaka kopenser sur ndeko wana oyo babandaki kolinga ndeko na biso ya mwasi babetaka ata tour kokende otala mwana wana esala bien en tout cas que son âme repose en paix encore une fois. Voilà, merci que son âme repose en paix. Mais j'ai vu cette maman hier, la nuit pleurer. Je me suis dit, c'est pas facile. Mais je regarde, dans ma tanga, au moins, on a vu, il y a belé, bakoko baye belé, mais eza matanga, il y a jeune moko boy. Or, même, liwa, ezali fait moko zaka naturel. Mais ezali na ba âge misusu liwa ezalaka comment dirais-je na termine bon malamu penate malamu penate mais c'est un fait naturel autokoki ko éviter en mais Seigneur épargner ba liwa nyonso ba tina banzela ya ba gene nyonso. Nous ne sommes pas justes, tous injustes, nous sommes remplis des imperfections. La seule personne au azali juste ezali yo Seigneur, nous savons que tout qui est vers la fin de l'année oignon so ba tcheki na banzela bana na yo ya ba journaliste ba comédien ba commerçant couche nyonso abatu ezala nul sans fait par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons vaincre la mort lokola yo olonga déjà na ekoloso. Voilà Mama Sarah toye na dossier ya Naomi Barcelone hein ezotoka moto bena kuna eza ya kopela to banana nous tout au début Barcelone baloba était à kokende pototé mais enfin à kota mboka Europe après Europe azongi Kinshasa après Kinshasa moto epeli to bani nanu na bokei bon
Tobani nanu na départ il y a Barcelone na Europe. Selon toi, analyse na yo ezalaki nini nanu komona ke Barça alongwe Congo ake Europe. Oui, ba poto mutako ke pe poto hein. Mais mutu sora ke poto na mwana aza félicité. Oui, c'est pas facile. Ba accorder au visa na mwana. C'est pas facile parce que mundelo ça calcul. OK na mwana yako kimati. Et a na chance muke. Ba pesa mutu visa mba mwana mwana. Ba pesa yo moko OK. Il y a 2 fois peut-être que le bana OK na bana vacances ba pesi. Mais ezaka vraiment rare na muto mbali boso zone ta état ya Schengen to aonya ta état américain. Très bien. En tout cas félicitations déjà. Omoni ba point ba tchela biso kaka. Même na ba famille hein na ba tumsupe ba lobaki ah ça les l'autre côté. Sarah Sukineka ba mona biso inutile. Et après na ba master msu ba loba Saro, on a vu na tikala ta olinga ministre te. Vine suka na ngoka. Bola wana. Azane loko de mer. Ndenge mo pe na musala. Ya. Biso banda TV tongo. Ba o elo wa malongo ezate. Donc batu ba na bitida ochela batu ba point kaka, Oh faut chara virgule parce que nzamba mettre temps. La temps et à circonstance. Nga banda na mona maman ya 65 ans. Abali pilon li voile. Achela sumu to pointer. Ah oui. Au moins na média. Bilo msuto ko ya tolobi to seki. Poto seka pour rire. Pour amuser. Pour amuser c'est mal la galerie au seki mutu. Mais na conscience nanga loranga mona za témoignage na chela jamais mutu point. Ah oui. Na force à batu babosa na kochela mutu point na koloba na mutu. Na mutu oui. Mutu mo akomelenga bisara yo chela il y a 6 points OK potote. Je n'ai jamais dit ça. Na lobaka pourquoi boya ko finga ko dénigrer ba teni ba saka baninga. Ngana bino toyebi ke sila no akenda potote. Asomba ngo wapi soki tirkite. Pourquoi ko ya dénigrer baninga? Est-ce que ya sa kenda zo avion ke pota ko somba akoti na gucha sombelamba. Bref ana za pe na poto ngo uti pe poto ngo. Est-ce que ça akoti maison ni na sombelamba? Ya griffe. Exact. Exact. Vous comprenez? Alors, si vous avez bon l'accident qu'a chelé au point pour moi, tu n'as pas accès à visa na Schengen. Vous avez même à moi si il y a Macron. Bon, même ça vous moi si il y a Macron, mais c'est pas Macron né à visa. À Tinara Mutuzwa. Beta caché. Caché kuna. Vous comprenez? Donc, tu vas comprendre ma camca en envers. En tout cas, félicitations déjà que l'on qui chasse ça, mais pe moana. Et belé ba ok ba poto ba ko ma banate. Yemo ka salika plaisir ba monara yemo akenda poto. Parce que les enfants d'abord. Le grand problème pour nous c'est les enfants. Les enfants, oui. Yemo akenda poto azongara non mais ma pe moana vacances c'est daka il faut la bana cerveau et la complexe et tout. Pour net na bekol na bango na ba vacances boye moko kuta zongi classe retard za epe aux États-Unis ba obeta masolo ba vacances. J'étais à New York, j'étais na Champs-Élysées. Tout na papa Diego ebisoti ba beta kama solo ba vacances tala kutu ti niveau Brian akanga papa banga lobité il faut la sa ba photo ba place à kendaki. Vous comprenez? Donc, bana ba uti ba vacances, misu ba uti ba Europe, oh nazaki na Disneyland, soki land, soki nini balobara. Oh ngape nazaki boy, oh nazaki boy. Et daka ilongola bana complexe moko boy, ya toza no millionnaire te mais vacances c'est important. Très bien. Alors, ndeko Barcelone mema mwana e poto, to mona biso nyonso. Ndenge balongo ya Afrique bakomi na Europe ezelo romoro ya ko applaudir eza un pas base belé bana poto pe bakenda poto batika bana ngai na koka oke poto te nakutana na opportunité ka pona bana nga na loba na oke poto te po makambana batika la vivre na sima na yeba tenga moka mama biso akufa vi na nge baskila na banda via souffrance ce qu'on ngapena tika su bana na ke poto ba réalité na kuta na peut-être kufara to souffrir ensemble ce peut to bongi to bongaka ensemble donc c'est quelque chose premièrement à féliciter mutabato ba tshela ka point eza bato ba ebi vite bato ba ebi réalité à vie ba ko tshela mutu pointé voilà et puis je vous informe aussi que Luna c'est azongi hein azonga déjà na ebiti azonga déjà et ça là les sous ndenge nini apparemment
maloba nyonso ya bato bazo koloba ezali un impact c'était en comme fait, dit la Bible hein. Congolais après Lucifer ils a Congolais. Oui, là vous avez raison. Après Lucifer ils a Congolais. Après Lucifer ils a Congolais. 500 Tu as raison maman. Non, vas-y. Je suis depuis hier au Tchenga d'aba mabo na poche. Pour na 500. Na tika en voiture, c'est bon. Non, paie ça. Allons-y. Après, Lucifer, c'est les Congolais. T'as dit na 500 francs à l'angoté. Na montre que no tchaka mai. Maman, to beta masolo awo. Avant kende o tchanga ta lara ta 2 litres. Yo atata mashabana. Ta sara ngaso na kwei na nzela ba ko filmer muzo liboso ba ko finga eza yo ya mi balé belle vie. Ya mi Satudi nana, ya mi ne mama top. 5e Ursil Pechanga. 6e bazu ba comédien nyozo ta muzo doit défendre Abino. Sarah, tu seras humilié d'une manière impossible. Donc yo na conscience to ebi ke otambola kabia so esili humiliation mutu sa rolata. Mais c'est ça. Image nanga belle vie. Image nanga Ursil, image talaka batumiso bakoma tel que Katez. Ingangala pardon, je suis là, je veux juste te voir, je suis en passant Boyoka bakomo Katez. Na telemi alobi où est maman Sarah? Je suis Katez. C'est quoi on a tout nié ngana je suis na zemi. Nam kasi ba plante. Et to kutani ne do ba mais la miliki. On met la bena miliki, bena miliki on a boîte. Ba plante. Maman Ozana réalisateur moi mal à la tête donc ba plante. Donc voilà. Oh, boaki. Donc c'est ça. Yo pneumonie. Oh, na miliki, bena miliki ya boîte wana ya mai. Donc la mona ngo tuninga où est maman Sarah? Nganga tu oh, je suis là yo na tongo yo someli. Oui, Amélie miliki makasi. Je suis yo miliki de. Voilà. Donc à tuninga directement où est maman Sarah? Katwana Katez. Katez a tuninga où est maman Sarah? Non. Mais maman Sarah totamola na été moi et maman Sarah ceux qui ont travaillé hier a démarré mon tour ke ngana bimi na ngai pe na ye nanga même nani ne konabiso oaza na États-Unis la comédienne mutuna yo nani auto za la pe awa Blandine te tata la te nani abano pakola ba makala mingi boye nani Aza en États-Unis. Aza en États-Unis boye. Non voilà. Makamuna yedo dernièrement de yakia na internet biso ba doto sovaki yango nani moi molopwe. Ah molopwe. Jour à monanga tuninga où est maman Sarah. Donc c'est-à-dire partout ngana kinaka so ba moninga où est maman Sarah siko ba monike mutu kamilinge zo bima bazotinika mutu kanini essence ezate. Sarah tu seras humiliée. Allons-y maman. Batila bat do ba limite. Batila bat ba limite na vie. Moni vie à mutu. Bachela ngo mutu limite te parce que nzambe nda yebi na réseaux sociaux bachela batu ba point oyebi kinga na tala msunde batu ba finga ka yo tadi wana mukala Sarah tadi wana te balu tadi auto soma mutuka mutuka kombo pardon kuna mais alobité est-ce que esi ba mona même ta vidéo petangwa te est-ce que ça posta pe même ta vidéo que non ndenge na mona onika okuta na ba te je passe ce temps. Est-ce que oui, ça nga so voiture tout à 3 personnes. Pour non akutani na bangote na nzela, so na kuti. Obana nga tout à 3 personnes. 3 personnes. Na accéléré encore hier na turbo so te OK. Suko area do to mama bweka na mutu. Baba na mutu. Aniati yo. Jamais maman, on n'achète pas ça pour montrer aux gens. Donc jamais na la kisa, jamais na ça la vidéo ndenge bango ba koma pour na mais je suis un problème pour na yo que ça ba tout donc monter après on a pas qu'il ne check up t'as dit. Il faut qu'il check up miliki na tongo. Donc c'est un peu ça maman Sarah. Bon. Après tout ça, aujourd'hui batu bati ko chela batu ba point na vie parce que même Luna wana ba ngana yebi ba finga ba meshal ba perika Luna kuba. Luna pa periki kuba kangama kana periki moko mais muta kangama na periki moko akipoto zongi. Yo kenda poto zonga te. Ochikala obwaka ngunda. Vous comprenez? Donc point papa bien habillé ni na lati senge na koto na pantalon ata yo moko.
Gillette. Pitié. 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 Distraction côté. Pitié. On est désorienté. Tala. Côté Kourande comme un faible. Tala. Tu bloques maman. Au moins, ça a un charisme. Ça a un charisme aux yeux. Scanten, le col qui est au bout de. Qu'est-ce que ça clip na moi c'est au bout de moi. Voilà, maman, tu continues l'émission. Donc, c'est important que tu aies la point. Très bien. C'est important parce que le baiser est Nzambe. Ah oui. Le baiser est Nzambe. Yeah, on soupaka awa, on les kakuna dete. On kama kasi. Oh, moi ça 50 ako bota bochi pe bana ba mapasa landisi de mapasa non. Coacher là ba pointer parce que destin a montu. C'est vrai que montu pas qu'on changer destin na pour monter changer destin na. Nzamba ebe que t'as dit na âge à 12 ans il faut bala. Par exemple, t'as dit na 12 ans mon bala s'est présenté devant hier le cas qui non na bon ota qui pauvre au boy di bala. O chikali na célibataire à vie. Ato sambeli ndenge nini aya. Chance donc c'est l'équio. Grâce à c'est l'équio. Donc destin na l'équio. Faut zongo rattraper ngo, mais akara ba rattraper destin. Très bien. Il faut assumer ka o chikali nango ozalayo. Donc bochela ba ba pointer. Très bien, voilà. Maman Sarah, aujourd'hui, nous avons l'impression que Naomi Barcelone Azoko ça la face avec le femme de l'Europe. Est-ce que d'abord c'est important aujourd'hui de faire face à maman wana? Ou est-ce que Azo Sala vraiment face à maman wana? A dévier loi. Barcelone a dévié loi ya bata poto. Poto so ok. Il faut comme non esclave na bango. Ok. Ah oui. Bango nde fo ba bandola kisayo, fo bwa kangunda awa. Fonyo kwama bakoma homoni la opposa sans papier. Il faut souffrir nanu kombo esili yopo sili ale bakomo chola yo bakomo chola Barcelone yowana Barcelone bazaro cham na internet yowana. Alors il y a brûlé l'étape wana aheli bango ba mo mukanda ezo lekela batu siko olie patika ka batu na ba qu'est-ce que c'est aïe soukola qui sa passeport rouge. C'est ça. Au moins il t'a dit Congolais tchela batu ba limite ça problème au fallait obundana nango siko. J'ai dit ça hier aussi il faut aller kaka système ambassade azu visa mukie ba pesa biso. Akoma kuna bokomisi bango bana misala, bokomisi bango ba gardien, bokomisi bango ba babysitter, comme si bango bakengela bana bino, comme si bango ba instrument plaisir, tout simplement il faut au bando l'accès procédure nenga obwa kangunda. Bako nyoko lobongo pendant 2 ans. Pour boire kangunda te oza musmana musala na oza l'esclave na iskoyo. Fallait à favoriser batu, à sortir batu ngunda. À sortir batu esclavage babani yango lobi wana déjà c'est bon esclavagerie gisme yango wana esclavagisme twende esclavagisme nyonso esclavardage esclavageage eleki déclaranine eleki les gens fallait sortir batu esclavagisme voilà la ligne commentaire je retire. Alors, étape wana o fallait brûler ba congolais ba lingi ngote. Ngana okama mutasungi poto ya pasi. Mutasungi bato apesi bande ona mino ba congolais mikanda bokende poto. 5 ans, 4 ans. Isso soit pour nani. T'as dit. Ba komi ko luka ba kino ko funda fali ba sala. Eso soit pour nani et soit pour nani. Communauté komi bena na chindoki pena. Après les cifers c'est les congolais. Koluka ndoki musika te. Yanga na webisa batu so se retrouver na poto kendo sa relation na étranger, ba gabonais, ba ivoirien, congolais tche musika za mutute. Donc alors betape wana congolais linga mutabire betape te mutifwa kemba. So muto brûler ga betape ba olingo suste ndenga bata internet balinga ngate. Pour brûler betape. Fallait pas comme wana, fallait pas. Donc c'est ça. To fingara et to sekarae. Yangwana ba congolais. Très bien. Alors le quoi Barcelone a brûlé étape.
oh bango balingaka mutu nyonso to alekaka na étape wana ya tout le monde n'est pas la même to ande monte yo ko kendo sengi visa nga pe na kina sengi visa yo ba pio 3 mois nga ba pesa nga visa Brian alekinga na visa ozo imaginer nga bi mais nga mutu na meme ya zu visa belende ni or yo ko to ki ne même ata na programme wana ya okete ata rendez-vous te ta niveau Tu sais, place on a même. Ce qui ont expliqué Mouto à Rondimate que ça ne se passe pas comme ça. Il faut être dans la procédure. Mais Brian, yo ok, ndaka rendez-vous na yo. Et puis au Sengi que non, je veux aussi aller avec mon fils. Mon fils. Ah, c'est ton fils. Comment il s'appelle? Ah, Kingan. Oh. Tu as son passeport. Tu as son passeport. Allez, donne. Et puis visa pédo et pesami. Et si li. Et si non. Dossier T ni rendez-vous T. Mais Moutoumousou, Alobani Sarah Vanta. Takosi. Eh, batal so impossible l'ambassade des États-Unis à la bonne. Oh, et ça les mabiso to mona pétion na zo. Visa bongo. Visa aki et puis atika la tetinde bolo ba ke batika la te. Baza awa ba nyonso. Bozana bouloji moni pitié. Dans zo mona batu baluka ka kolandela ba vie ya batu. Batu balingi kolandela ba vie ya batu, batu balingi kolandela ba vie ya batu. Alors Barcelone a brûlé étape moko o ba congolais balinga ba brûler ngote domoni ba retomber nango ba scandale na réseaux sociaux. Très bien. Capo Barcelone a brûlé étape a sauté ngunda yango wana bref. Voilà, Barcelone a fingi ba maman poto. Est-ce que Barça a fingi ba maman poto? En fait, na ba dire naé lorsque vous regardez ba sortie que Koyoka Barcelone a fingi ba maman poto, oui. A fingi na ba journaliste o batakaki pour en général mais ngana yebi ka loba na ngata loba na bato yo batakaki ba mama poto pe wazo lobela ngana yebi ka lobela pe ka bato basani ni batakaki et ça en général té. Alors ils ont mal réfléchi parce que na moi lelo t'a dit attendez na lobby que si mutu ka batimsu bakanki est-ce que c'est peu de côté il fallait t'a dit wana to finga kaye mais boyebi via mutute as bo finga kaya tambola na via moto oui mais ndako atadi avanda ba chroniqueur ebele na internet ba tchara minoko pe ba nangote vous comprendre donc batu balingi tami o vivre en cachette au moins na tchara ba ona kipelekese adasa tika mwana eka mwana basala ba émission ba live quitter mati ti ba osala ba émission misuba kenda ofundanga tozo ya wana tozo ya donc nous sommes très donc tozo ya pena to lié loko moko donc erreur ya Barcelone na manque à sagesse avec au finga basi a poto avec au finga na ba journaliste mais porte d'entrée numéro 1 est à Barcelone. T'as dit est-ce que ce monde na salle émission na ko se justifier que ba na ba États-Unis te bazar na tika bango oh ba moni ke tika li bongo tika li ka bongo non se justifier pas mutu te po mutu apesa nga billet na futelete azate be ya Barcelone eza azoya ko pesa ba explication na banani pepo na nini nana pesa ka ata 1 franc ou ça ba démarche nana contribuer na billet à voyage à ona mwana no ozo pesa na explication donc ngana uti voyage na ngana ye ngana fona opia une explication tant batu balobaka papa Diego voyager pena papa Diego musuku na tele émission lobio bakendaka bango nyonso papa Diego ba refulai t'as dit babi mais makamboza ce qu'on a mis tuninga bi c'est que le quoi na une explication après ça mutute je mettais etikala bongo na une explication te pourquoi Barcelone ofungoli porte ya rendre des explications oyo ozana maîtrise dangote parce que même na ba explication à Barcelone azan explication claire te azo expliquer que ba PC nationalité on a sur base de quoi elle sait même pas s'exprimer mais pourquoi ko ya couper ozo expliquer nani batu ba moni les gens kenda ipoto ozongi c'est tout et c'est li monite luna era ke erba lobi yo atoko lakisa yo amboka ya Y ndo za bongo sambwe ngunda kutu a répondre bango okobwaka te toko lakisa yo ngunda na yo toko bomango aye azongi awa asalaka video ndenge a kesala télé réalité na ye asilisi télé réalité na ye 1 point barti ndenge azu avion azongi
ndenge mo pe soyi ba yoka pe Barcelone olinga ba ngunda banga balandela ngunda na pe basa nini ba bebisa. Pourquoi Barcelone koya olakisa biso passeport rouge eza yo? Barcelone peut-être oyebité muna sa moyo yana bato bazwa ba mikanda ya bamboka ebele baloba te. Surtout na ba comédien baza. Yebisanga netinga personne publique boy. Na 8 ans mususu mukanda ya Amérique. Tadi na yo sa elango vantar. Ngane na za boye talakutu passeport nanga yango yo. Tadi omoni kata on la kisa. Na capture bazo tadi batu ba ozwa temps babando komela ambassade. Fi wana za boye. Fi wana za boye. Ngana yo mama Kongo ya kolakisa biso identité oyo Karine na mama na ye babwakela ngunda. Obosani? Toyebi yango. Ayebaki yango ndenge. Ba pesa identité ya ba Congolais te. Batu misusu. Toyebi yango ndenge nini? Ale bango siko ba elie ba passeport na ya publia ka l'époque na internet kaza congolaise. Ebomi. Masole kufi. Vous comprenez? Donc eza mabe makasi kolakisaka surtout ba document administratif na yo na média. Eza ba problème ya osara te. Ba pe potion na yo. Ba yeba ta potion. Ozana ona muto ko se justifier pa na été. Ngana mutu na yo samba te na ba no ebse tala kutu azana été. Nazana mutu wana te. Alors pona nini te ko garder silence, il faut ka oya ko répondre. Il faut beta libaku na sakando bandi ko finga. Il faut bimisa passeport. T'as dit spirituellement ça porte d'entrée. Oui. Physiquement ça porte d'entrée. Yemu tapesi ba mama o accès baba ndolu. Comment ni nengo lobi ke ba olukisa mwana na ye. Toko mawana. Yemu mutafungoli porte. Sorozi mukanda. Yayote. Yayo. Faut pesa o lakisa mutute. Yayo. Nga nazora visa na nga liboso na yebisa mutute bato ba moninga na avion. Na comme les États-Unis ba bina na Turquie nga bi bon. Basala kutu. Meilleure explication, il y a ko expliquer ba tout Turquie za kubima libanda. Tina kenda libanda. O cheka photo erote na page nie. Nie. Est-ce que fona lo ba visa na nga yango? Est-ce que bato ba mona de atel ata na bombi ba numéro mais ata photo ya visa. Ata elongika ya passeport no yo ba yebisi manango donde za. Ça sert à rien. Soyons prudents. Les Congolais ba moté mamabe à Osakanate. Donc en tout cas Barcelone, je préfère se taire encore une fois. Tika batu ba finga yo. Tika batu ba finga parce que mto fungoli porte. Keba na bras de fer tiki mo anu na poto. Oui. Bras de fer Congolais moté mamabe. Et puis ya capable ya ko sala kaka mabe o ezoela. Voilà. Papa. Congo tala Clochard eba te ke ba filmer maman na ye. Maman na eba filmer na pantoufle ne lamba mo na tongo nenga uta ko lam ka ba filmer na train. Ba chango na réseaux sociaux nande azoki mambango. Ti lelo makamune ya document ekota kita mata. Na maman na mwana ba na problème mukanda ya ngunda. Ozo comprendre. Donc Congolais asa prêt à tout. Tomie bima tazoba. T'as dit bima no tazoba bamona ka net keza nango lokuta akosi na ye azana pe maozwa mukanda te tant mieux soki te en tout cas Barcelone retire-toi bima yuma et changer no le côté ya ki yankena munoko so chawana basi wana ya poto ba ebindeni bakosukiso donc ça sert à rien au mona peut-être yo mona na temenga na mona muto ana passeport rouge akota azonga mboka na ye bazongisa ye Ozana accepté. Na bossa ni phrase ngo baloba wana. Ba créer ba problème judiciaire. Faut zongo ya na ambassade luka ba voko ya. C'est justifié o la kisa banzelo o leki o tamboli pour arriver là. Omoni ba. Tam suyo ozana lokuta na mo kosikuna. Siko so bango ba yo talisa bango vérité. On lo banini. Parce que nyonso la majorité des personnes na lobité ke batu nyonso mais la majorité oyo bazwaka mokanda azuna nationalité nyonso ezaka fondé na lokuta. Nyonso ezaka fondé. Ezaka fondé na lokuta tadi siko eloko osali tom suna regroupement familial o ezaka fondé na lokuta lelo batu bakomo luka banani bapesa ke ko par regroupement familial wana. Est-ce que ozomona problème ngo ndenge ezokende? C'est un danger. Est-ce que ozomona? Toyo kaka pesa ngo ke ansalinga pesa mutu mukando monde bakasango. Basala nyonso or nyonso donc il y a ils a préparé que il faut boy erka ge yé batiki parce que ba yebi ke so ba meki ba olandela bango ozo comprendre donc
pourquoi pas kova anoka akimia o protéger pe bato basungi yo bapesi yo cop wana o protéger pe bana na yo o se protéger ba monaka ya koma oke poto azongaka bango mo bakoma komituna azwa mukanda tonte parce que déjà kokota na France au sali 6 mois kuno bimi ozonga suste oui soki ba moni ozongi isusu bango mo bazwi ba réponse te est-ce que ba ke ngai tadi nde naza aba to ba ka Amérique na okota sute oui po ba ebelo ba salaka bakangi na gauche or nzambe nde mutu do simbi na droite côté ba ebelo ba salaka na kachelo ba salaka ngana na ngai innocent mowe na ngana kishasa a bakenda ofunda ngana ambassade atiki moi en États-Unis ambassade tange bengisinga ebi mais madame vous êtes en Afrique système na biso elakisa biso na yo na mwana sorti na bino date telle yango bobimaki mais tosi ba mail moko il paraît otiki mwana mema mwana mususunga bino na famille mobimba bwana famille mobimba yanga na système bwana bana nanga bwana mobali nanga ya personne o aleki na système nanga na kombo nanga ya oh désolé madame de vous avoir dérangé et tout et sinon voilà Mama Sarah lelo siko soki pe aki a solo au côté na zone rouge et donc Barcelone a mal réfléchi en tout cas et ça rango pe loroté oko le ka s'excuser na opé pour na ba maman na poto o bazale ba se sentir lésé parce que yo muto fungoli bango porte yo muto pesi bango monter amabe parce que bango po bazo ba mikanda wana ba nyokwami ya ce petit siko bon excusez eza ko chola ba maman na ba papa ba nyokwami tadi ti le pe ba na ba papier eza même hier papa m'a dit azana mastane moko ba yana yé asali plus de 20 ans na poto aza na mokanda te il fait ça. Donc déjà bato ndengwana bazalaka prêt à tout. Siko muto aza mokanda to ebi fina eza nini? Oza mokanda to na do ozanda kote. Oui. Tout tu fais derrière. Il faut bonde la muta zuele la yondako. Il faut bonde la muta sale la obo. Pour sala, il faut bonde la mukanda mutu. Le travail dans le noir. Donc c'est compliqué. Et pour gagner bon malonga te parce que ça na mukanda mutu bo kabola salaire. Donc bato ba koma monter mama be na poto, ce qui est vrai. Bato ba koma monter mama be et ba koma convier bato ba vivre na kini. Très bien. Que bango ba na kini kuna bango ba koma bien, bango ba koma olata, bango ba vivre bien. Au moins na kini mutana faciliter soma mutuka, mutana faciliter rouler mais na poto les affaires hein. Nion soza conditionné. Surveiller. Très bien. Alors bandeko o ba souffra na poto msuti lelo no bazwa mikanda te to ba souffra ba koma mité amabe. Ya omona ba yamba ba congolais la bienvenue. Soro ye a ovandi sono ata 2 ans. Au komi moi musala na epo l'action nzela na procédure ngunda. Très bien. On souffrir. Donc et comment habitude na bango nyonso ba comment na ba comportement wana. Siko yo zui grâce au leke étape wana. Pona nini oyo lo ba nga zo mukana na Kinshasa, nga na zo passeport na Kinshasa. Quelque part et pe ça ba doute t'as dit to na kota no ngamba ba mama poto place ba ozo a raison. Barcelone o azolo ba kazwa passeport na Kinshasa. Na mituni ba empreinte ngona capture ya Barcelone basala ki wapi na ambassade à France non mituna bon asaki na regroupement familial étant marié parce que na saki life mo na fungola eline ba maman ba benga misu ba beza regroupement familial mais avant ba pesa yo nationalité basala ba publier on a ba revue hein donc so continue na ba page ba publication net ya 2023 bato ba nationalité combo ba combo ebimaka est-ce que en fait au tie bato ba doute au participer bato monter à mabe au quotidien bato keto donc on s'est créé toi-même de problèmes. Des problèmes sans les savoir. Muto tala kaya poto à 10 ans na poto à candidat à akaba titre de séjour jusqu'aux nationalités. Et bien, baganga en internet, tu dis que bana ba résidence. Oui. Mais sous pe baza en cours. Mais sous pe bana ba titre de séjour. Baka ba titre de séjour. Siko yo ye ka lobby a o la kisa bango passeport rouge. Oui bien loko kundoli. Donc Barcelone a mal réfléchi.
Barcelone ndeko Barcelone o réfléchir bien te o lakisa ba tu passeport na yo lokola na yo moko muto yele bango ba problème wana yo comme isuko finga ba mama poto yo moko ka boma moto wana c'est ce qu'ils disent, ça va rien changer parce que et à risque ils ont vraiment risqué soki loba ke ba pesi yo mukanda wana soki passeport wana na boy mais so eza ke to chaka lokuta nenge ezala ka mama ils ont risqué et belé ba pesa bango ba passeport ba boto là ba anila existaka voilà. Mais maman Sarah, une question avant de chiter, on a émission d'Abisso. Selon na ba détracteur na yé, ba maman yo ba tchaila qui est ba limite, ba finga qui est parce que des fois aussi moi je comprends Barcelone fait comprendre aux gens que bino kaka tende batu bo zalaka na porte, il y a ba aéroport ni il y a ba ambassade. Alors vous devez aussi arrêter après un temps, il y a ko tchaka batu mal à l'aise. Mais je signale aussi les stars aussi bazalaka peine à droit. Il y a moins discrétion dans la vie privée na bango na makamusu so bakoye bate. C'est pas nyonso. Oh, il faut qu'on y a comme mango à la télé parce que télé aux réseaux sociaux nano est créé par le magicien Bandoki Mouté Mamabe et quand vous venez avec Makamnabino à la télé na ba problème déjà tous à la kabiso na biso na Afrique et zuna o ya mondele basali association batu mwindu na mindele fusion allez symbiose lokola formule ya chimie. C'est le problème de maman Naomi, Naba détracteur naye. Aujourd'hui, un message lancé pour faire basa la recherche ya koluka place Naomi a tiki mwana naye. Pour en faire quoi, pour bénéficier quoi et pour quel intérêt? Nasima ya bamakamwana analyse na yo ekoki ko zalanine communauté veulent à ce que ba achever Naomi Barcelone atikala et le côté na sa mokili ou bazo ko réfléchir ko salanine pour moi na wana azana ye innocente makambo yo azana katité babanda o luka place adasaza azana maramba internet c'est ça les Congolais. Barcelone ko répondre à des détracteurs c'est bien mais avec les actes c'est bon. Hein? Pour répondre à des détracteurs. Avec les actes, c'est bon. Baba moni aux avion ok, il au tiki mo ananayo. Et réponse. Ozongi et réponse. Batu mususu basali tour o batu baolo basali ba tour de voyage. Ngana ebina poani basali ba tour de voyage, na passeport o basali li ba tour de voyage. Est-ce que yo ebisa bino? Ya salika répondre ba détracteur na ke na ke poto na tamboli. Est-ce que betelo solo ya nenga zu passeport? A betelo solo ya nenga zu visa? A ebisio passeport ou azwele visa? A ebisio mécanisme à côté la ki ambassade. Soit ebisi bino sikoyo. Bobo ma visa, bobo ma passeport na e. Mais surtout ka mutade na poto. Ako motambola, tambola mais bobi passeport à utiliser te. Na mécanisme soki kaka lobi yango boko boma yango ko répondre batou so voyager derrière réponse oui c'est tout déjà faut la sasudi et le kumusute so mutabi wana poto te oké na Tour Eiffel okangi photo ba réponse yango wana to sali live malgré frère na biso mususu depuis kendati lelo bazozela pitié ba mona ba mabele wana ezalaka na Belgique. Pitié. Mabele, on a battu belé, bazo senga. Pitié, bon, pitié. Peut-être azo sa nano. Ana matanga. Mon nini bon. Te matanga. Espérons avec le temps. Mon ami, courage. Matanga ta. Together. You are Simbis. Donc, ozana on a besoin de la passeport carte. Bakata mutu likambo. Ba répondre à ba détracteur oui ba to ba tchela ki au point mais tant que longo derrière qui chasse au poto et réponse ekoki bato ba bi ke yo ozwa muka yo bwa kangunda ba moni ngapi baloba na ke bwa kangunda ti ndaki bongo azonga te et surtout quand ndaki na mwana bobo batikale siko tant on azonga ki pona loba na ba ona kangisa ba minoko na yeka avion na zongi et comme yo atiki mwana et puis ils ont allé koluka ko funda yoka pona ko bebisa banzela na yo donc pour mona ke Congolais ko pesa te ndisi muke ya vina ote oui amonoka azade awana ete ndisi omoni kutu ndisi kate mais na ba relation moni bato basunga yo na vie ko yebisa ngo batiti ah oui jamais
Jamais maman. Conseil wana yo pesi donc aux na raison. Que non ba maman ndenge ba sunga biso mon Sikonga ba te belé ba moni ba te belé o batala biso. Ba yebi que force à Sarah ezara manjab. Ba te belé nde bazana batala biso. Mais yango o mona ki te ke ba sopana ki lokola mbula. Sikona tuna est-ce que bazu ba contrat pe? Ba kenda wa. Est-ce que ba komi pe le Rwanda? Where is passing is iye? No passing. He is Soukis. Il Soukis. Vous comprenez? Il faut bomba ka ba point fort na yo ta dit. Ba point fort ba exposer ba ngote. Ah oui. Makam na yo koloba na batute, bat internet ba mi tema mabe. Pour na matière il baza capable ya osala tout. Mok ebele bazana ba pesa bango ba réponse mais ba ne makasa lobate. Misu bazo ba réponse ça rende bo mona ke wana vivre na be fort na ye azana ba business na ye alukambo na ye ye moko misala kanenge bo moni wana. Bazo forcer mais ba ko magate. Tibo aussi ba kisia. Et puis chose grave. Sona tunio banda moi au mobimba bandi lelo toi le 40e. Papa le 19. Le 18, le 18. Le 18. Ceux qui le toi le 18, banda le premier, ti le 18. La chaîne no sociali émission ça 50 000 vies. Ndé monga penante. Gauto na zongi pata 3 mois passés. Na émission monte salinga de 50 000 vies. Mais il y a batu internet ba beta ba 35 000 vies, ba 50 000 vies, mais vie est bonga kate. Donc et ça montre que bango ba gagner mbongo ko le kabiso. Siko ketwani. Boza pe na batu ebele ko le kabiso. Ketwani ni botala marape. Omoni ke en dehors à YouTube et ana makambo batu basala ka pour couvrir ba vie à batu. Siko ba makambo wana nde ko lakisa ngo batu te. Ah oui. Ko lakisa ngo data muta ofingo tina suka wana ba visa na passeport ko yate. Ko mekata mukolo monte. Tika bango bongo wana eloko se justifier te. Pona nini? Tika bango ba vanda. Eza kutu na mama moko ayati pa na biso. Afanda et pas na biso chez les parents quand j'avais perdu ma sœur aux États-Unis. Mais to fana boyejou mosusu na Yves mère wana l'équipe alobana Yves mwana wana tadi na yebiete nini te na ezala na yekutu te mais tala azoleka na télévision pour ça oyebi place maintenant na ya komona ke kindokeza na réseau ngapse Yves zela alobi ayebi ngate na côté Facebook ngapse pas to beti photo monsieur onan oh yete monsieur oh et mais alobi ayebi ngate mais ayebi même place ngai ba parents na nga place ba fandaka résidence na bango ti lelo ayebi yango aya atia makolo na na lupango na biso mais na réseaux sociaux aleki do alobi ayebi ngate. C'est compliqué. C'est très compliqué. Barcelone salamwa rekil senga pardon na ba mama poto parce que yo moto fungoli porte wana yo moto yakota isa bango combien aux femmes capables aux mukanda. Comment aux femmes capables au saliboye aux ongisi boye au bosana eke bango bazamite mama be donc au toucher place au balinga ba toucher te yo mokoya oya ko réparer ngo au cas contraire ezala mabe makasi retour nango ezala paya kitoko te. Très bien. Donc voilà. Voilà. Maman Sarah, nous sommes arrivés à la fin. Hein? Un dernier mot parce que l'on court vraiment derrière le temps. Un dernier mot pour Tokabouane. En tout cas, le Kolobeza te no kota dit to za ka prudente. Barcelone de Asalaka et Loro Nasengi et Oza bien makasi. Très bien. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'ai retenu quelque chose dans ma maman Sarah Lobi. Ne mettons pas point dans ma vie à Batouyaya. Le maître des temps et des circonstances, ça s'appelle Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a le dernier mot. Et vengeance, tout ce qu'il a caillé. Alobi babeti on a gauche zoa les sous lita mana à droite babaksa les sous mbata. Eza humiliation te eza komima moki te mais c'est plutôt eza komi kitisa po yiazwa atombola yo. Si au moins lui là mukolo mokili. Mais regardez l'humiliation dont ces messieurs avaient subi. À l'époque pe ba ser bazalaka ba ser qui toko surtout ba ser on a baka naturel sukimilayi. Bazake belé mais noko bena ba emilia ye ami kitisa andima akende na ba condition wana akenda po yo nanga tobika
Et puis, les célibataires, il ne faut pas vous inquiéter. La personne qui a sauvé ce monde était un célibataire, mais il a sauvé l'humanité. Seigneur Jésus-Christ, tu as yé, tu as kenda, un célibataire. Grand prêtre Jésus-Christ, un célibataire, mais c'est Yemoutou a sauvé l'humanité, le sauveur de l'humanité. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Allez, binobo seka, biso célibataire. Gardons l'espoir. Tous en vivons. Le Merci, je suis mise.